On a équipé mes maïs pendant 5 à 6 ans. Et musique est ça, tout le monde est aux États-Unis. Tout le monde est bimika pas bimina. Et aux États-Unis d'Afrique donc. Et bimaka loka maïbo. Et pas peut être chance et de décevoir bangoté. Pas peut être chance. Ngazama baligona les amwazina bambatate. Kazingoya yakobi misema miso ya sentiment. Baninga nanda kwa mabala peut-être ba vivaka ba bonheur. Oyanga se maloba o. Elumbisa kanda como bimba sola divorce maweza yeye. Mawe meminga nzoto. Nangazwa kinga bolingo zala kisukali. Le tobana ni mon bébé o komi on négligé. Puga bolingo enyoko laga moto ya linge. Laga mwana mawa ye. Ngana leli ye. Ngana leli ngaye. Makasi mo balingo leliza mozina bambatate. Kasingu ya yakobi misema miso ya sentiment. Baninga nanda kwa libala ba vivaka ba bonheur. Nga libala bambate makofi kutuko lobate. Ngamawa rumbat. Ma miso ya sentiment. Baninga nanda kwa mabala peut-être ba vivaka ba bonheur. Oyanga se maloba elumbisa kanda como bimba sola divorce maweza yeye. Ah oui, bonjour très chers amis internautes. Bien, c'est votre humble serviteur Merveille Kwedituka, maestro de la presse congolaise. Je suis très heureux de vous présenter cette émission car je sais que vous êtes nombreux afin de nous suivre. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureux car je suis avec l'un des artistes de notre pays. C'est avec lui que nous allons réaliser cette émission. Vous le connaissez très bien, alors vous allez lui découvrir. Nous allons le découvrir plutôt ensemble avec vous, issu dans notre émission Noir et Blanc, une meilleure émission sur notre chaîne Eza Makambo TV. Là, sans plus tarder, je vous demanderai déjà de s'abonner massivement car pour que vous ne puissiez pas de rater l'une de nos émissions. Là, je vois déjà le vieux Eric Le Destin, Azola Nabiso, pourquoi pas, Rita Locate, la Miss Noire. Je suis avec Bébé Bouchou. Bébé Bouchou, c'est avec lui que nous allons réaliser cette émission. Il est là tout près de moi. Je ne peux pas continuer cette émission sans avoir remercié celui qui est derrière la caméra, celui qui assure cette émission, Isaac Zola, le caméraman le plus célèbre. Zoabiso Mobimba po etena présenté par la chaîne Abiso Eza Makambo TV Bébé Bouchou. Mama, kamata. Na azoli azofule azodode. Azoli azofule azodode. Mama, kamata. Solo ba chéri ba lelo na bango. Loketo buchwele ki balanswa. Mami na monda yebina makase na loketo yo mama ye. Azoli azofule azodode. Azoli azofule azodede. Mama, kamata. Solo ba chéri ba lelo na bango. Loketo bebele ki balanswa. Mabina mbonda yebina makase na loketo yo mama toleka kamata Hey, ça c'est la danse du moment. Vouloir ou pas vous allez danser. Hey, si j'ai dit Bébé Bouchou na boloke bango. Si j'ai dit, si ma kotanga soye. Tobomba. Bonsoir Merveille. Boni. Et je vais très bien, Monaka, tout ça bien par la grâce de Dieu. Donc voilà. La fois passée, tout ça là, et pas maestro, on a eu coucou top, premièrement, on a pu son nom, merci la Lolingue au recevoir, vraiment. Donc le plaisir est partagé. Naza na plaisir na ndingo bingsinga na émission na yo Noir et Blanc et
Nandenge au pensée nanga et je te remercie aussi. Vraiment merci beaucoup. Avant de démarrer émission Nabiso dans une émission question dans mon boya liboso dans ngaka o éclaircir ba o balanda ka ba minoman pena surtout ba fanatique ya bébé Bouchou. Pourquoi bébé Bouchou lelo oza musicien alors ceux qui balobi to bandela mokili bébé Bouchou musala nini osala? So babi to bandela mokili. To bandela mokili dans un médecin, docteur. Et voilà. Aux à la médecin. Donc, mais monter dans le doctorat, tout comme ça. Ouais, ouais. Alors, bébé Bouchou, tu vas ma solo, nabiso. Premièrement, dans un pour ça, op sa biso signification. Tout pourquoi au mibengaka comment éternel présent, éternel présent. Il me connaît un peu qu'on éclaircir dans la nabiso surtout dans le man au bayo kaka éternel présent wana. Éternel présent, na personne en mot na papa Bruno Kalala. Place à Ali, na personne comme on a éternel présent. Éternel présent, tout le monde a comme on Nzambe. Tu comprends? Éternel. Aza omniscient, Aza omnipotent, Aza il est toujours présent. Donc après c'est comme on a parce qu'on a une Aza toujours présent et Aza toujours à l'air et normalement sur la salle Aza toujours là raison est propre et moi raison à Ibi à partir d'aujourd'hui on doit t'appeler l'Éternel présent parce que tu es toujours présent et voilà. Éternel présent bien à base qui va la nabiso pour comprendre la signification il y a signification est éternel présent et le bakimoto azara toujours présent. Na passé à Ali, na futur, na présent Ali, na futur pas Ali. Toujours présent. Mais ça mon tapé ça comme moi papa Bruno Kalala na PC mbote place à Ali. Donc voilà. Vraiment papa Bruno Kalala, merci pour na combo opesa. Bébé Bouchou, alors bébé Bouchou lelo na yena ndako na moni na simana ba soda makasi pena. C'est vrai que bébé Bouchou azali susu na Villa Nova te. Et si oui. Et on a y passé des bons moments. Na Villa Nova, on a salé 5 à 6 ans na Villa Nova. On a y passé de beaux moments, plusieurs moments. Et ne balobaka ke na parfaité. Et mon tout monde est parfait dans mon kilo. Place ba fandi ma bezang raté. Et na longue Villa Nova, on a ba raison batenir sur baebi. Ba raison d'ailleurs raison publique. Pour batenir sur baebi na kolo basoté. Et to kabona musique na maïs of Apregas mais toi famille. Ah, toujours papa n'a pas bien les derniers fils. Il m'a dit bébé Bouchou c'est mon dernier fils. Il m'a dit il a passé mon place à Ali et tu as la musique et mais toi famille na prière dans les arcs maïs pour place à ça maman bien et na linga mingi donc voilà quoi. Voilà linga mingi. Alors bébé Bouchou koza na boye koye comment on a déjà boye. Est-ce que ezali pas trop pressé bébé Bouchou côté ka Villa Nova to maestro Fabro puis à ça là ouais la belle ouais à ça là ouais orchestre. Est-ce que ezali pressé to au monde qu'ils a moment opportun pour na. Au monde na vie eza les hommes mais bien na to lobela out. Na longue Villa Nova na ba raison mo boza public on a ko loba o mutu so ayibi. Ndenge na longue Villa Nova. Et ma raison on a quoi le bango à et ça t'a balan nabiso ya zama motivé plaisir t'ala surtout au balan la noir et blanc t'ala ba monyo na katia ya ça la ba ta plaisir ko te ba bit mais il est dans ba réseaux sociaux partout tout nanga nini ni monitu wana ayi bien ngote ayi bien so akena page ya Villa Nova a mona raison bébé Bouchou longola et bani partout il est on a TV alors bébé Bouchou et bani partout n'est que ça na raison peut-être les âmes sous ali le comme des confidentiel les a yo moko c'est confidentiel so kena page ya Villa Nova ti le balongola te au mona mais on a lobito beta to kabona musique toi famille mais so Fabregas papa na ngai oza toujours papa na ngai et on a soldat na et donc ni na boyo mona qui na défendre toujours image à village donc voilà quoi au défendre déjà image à village. Alors bébé Bouchou na ko tapena na yebi ke photo sur la ngana masolo ya yo mais pesa ngai peut-être ton na ba na biso ba comprendre et lo konini o ngana yeli awa. Est-ce que na yebi ke maboko to bilamba to basani ya saleté et sokoma kaka na katia ndako epi bosokoli yango bi dobi ko bebi sa susute. Alors est-ce que vous avez tenté peut-être yo bon ça m'a monké non ah tala kaka boy. Moni te ke tina lo ba boy ke to na problème te. Au moins que tu as un problème technique, le maestro papa nangai ngana mwana et donc tu as la musique mais toute sa famille et ni bien ça donc voilà ça va le coup la Villa Nova le sous mais ça la biso plaisir na ba au ballon na biso bazwa ta mo lo comme boyo tika na kata Villa Nova et ça la plaisir. Daniel Pele Baba Rumbat Sephora Bialo, c'est la Queen Bee. Benel Utonadio, Hervé Massaro,
Baba Rumbat. Ngazama baligona liza mwazina bambatate. Kazingoya yakobi misema miso ya sentiment. Baninga nanda kwa mabala peut-être ba vivaka ba bonheur. Oyanga se maloba o. Elumbisa kanda komo bimba sola divorce maweza yeye. Mawe meminga nzoto. Nangazwa kinga bolingo zala kisukali. Le tobala ni mon bébé okomi négligé. Buga bolingo enyoko laga moto ya linge. Laga mwana mawa ye. Ngana leli ye. Ngana leli ngaye. Makasi mobali kola liza mwazina bambatate. Kasingu ya yakobi misema miso ya sentiment. Baninga nanda kwa libala ba vivaka ba bonheur. Nga libala bambata makofi kutuko lobate. Ngamawa Obe Rumbat. Ma miso ya sentiment. Baninga nanda kwa mabala peut-être ba vivaka ba bonheur. Oyanga se maloba elumbisa kanda komo bimba sola divorce maweza yeye. Vraiment. Nzoto yo bosomo na waye prave. Ya pamba montana ngo esi epeta na sosi na tekalia waye prave alita chamala. Nzoto yo bosomo na waye prave. Ya pamba montana ngo esi epeta na sosi na tekalia waye prave. Aïe ma super appétit na tikali na kobaye me santé ezoyate sinate cancer te bemete mengayo nazobela atakati ya noto nazolata. Obe Rumbat abia alita na komi comparable na Libye 900 ya Kadhafi le grand prêtre Indonésie balela kina séisme bakwanga ina lela te. Nzoto yo bosomo na waye prave ya pamba mutano esi epeta la zuzi. Merci. Bien, là c'est l'ambiance de notre émission Noir et Blanc qui est présentée par votre humble serviteur Merveille Kwedituka, maestro de la presse congolaise. Là je vois déjà Patrick Ndendaki, on est à la qui Bébé Bouchou. Ah bien. Pourquoi maman kalibanga na manga ya kotela? Babosani ba mama ya semi ya bango ya mubeswe. Nga butunze tambila bokata ekola. Nazalo kola resor bofina no mata. Esengwa zalia wa. Esengwa tondinga. Esengwa tondi motema na longo mona mawa. Na komi mona esengwe. Esengwa zalia we. Esengwa zalia ye. Bozomona waye prave ya pamba montana ngo esi epeta la sosi na tekalia waye prave alita na komi comparable na Libye 900 ya Kadhafi le grand prêtre Indonésie balela kina séisme. Bébé Bouchou, nous courions derrière le temps, bien. Je crois qu'elle a fait plaisir à Gloria Niembwe, Nzembo Oyopena, Bébé Bouchou, alors Bébé Bouchou, tout n'a nini. Vous êtes trop jeune, hein? Pourquoi pas vous qui êtes mon orchestre, mon boyau, qui n'a pas mon joué, idée, maman, au salaire, yo mon orchestre. On a équipé mes maïs au Fabregas pendant 5 à 6 ans. Et musique ça, tout le monde a des États-Unis. Tout le monde a bimika pas bimina. Et aux Congo, aux États-Unis d'Afrique donc. Et bimaka loka maïbo. Et pas peut être chance et de décevoir bangoté. Pas peut être chance. Alors bébé Bouchou capable de comme le loco bando jusqu'à l'infini. Et nabi ça single nanga choix. Single na biso. Oui, to comme wana mais quand même peut répondre à la question nanga on a tout niyo que non, oza capable de comme même loco jusqu'à l'infini. C'est ça ma vie, na vie nanga na pona.
et un musicien. C'est la dernière souffle, donc voilà. C'est la dernière souffle, non? Alors bébé Bouchu, toute la vérité. Nanadana Simana yo Yamakambo surtout. L'éternel présent. Simana Nzambi Aliboso et Daniel Pele Bali, Deborah Foula et Hervé Massaro et Venanga Ben Ouli les Gabonais, Batba Simana Bazatelme Belé et Napesi Mote Navenanga Sébastien Kongwati C8. Batba Simana Batelme Belé. Basé Belé. Alors bébé Bouchu, Ozala qui est pas maestro Fable, le lozen na orchestre na yo mon koto groupe Ozoa ko Kumbela. Bébé Bouchu na cause pas maestro na oza pas na ni to kozwa différence entre cause pas maestro na le oza et pas na moko bébé Bouchu. Te différence c'est que osko ngande mutu nazo kumbela on ezai que na parler na que papa na ko sala boy papa aiso te boy te sala boy siko na que na sala boy ngamoro donc faut na sala bien pour na mutu te sanga ke Bouchu place so sala bien te bon ça boy donc faut na sala toujours bien na sala na RRT donc voilà quoi. Voilà, alors Ozo préparé les single, l'album, non préparé single, nanga ibima choix et comme non presque nasuka choix zo bima kalamingte voilà. Choix et bima kalamingte. Alors est-ce que vous pouvez savoir moi j'aime boye. Nemba. Ezate pas masoa eza monene. Ne capitaine nango ifo azala monene. Toli oyo ebongisaki ekipaka te monoko brosse ou patala l'essentiel monoko sepela te na tai pe couleur ya cré sepela mingi soki ezosila na tableau bougie pe esilaka po ozwa lumière esengo avenir na yo eza na souffrance sacrée entre mabe na malamu on a tous un choix à faire donc faut retenir qu'on a tous un choix à faire entre mabe na malamu entre Mabena Malamu Pona Yamalamu. Bien très chers amis internautes, je crois que vous êtes toujours nombreux afin de nous suivre. Bien, je vous rappelle que c'est votre émission Noir et Blanc qui est présentée par moi, votre humble serviteur Merveille Kwedituka maestro de la presse congolaise. Je ne peux pas continuer cette émission sans avoir remercié mon boss André Ngambou depuis Londres, pourquoi pas madame Chouchou Ngambou. S'abonnez-vous massivement dans notre chaîne Eza Makambo TV. Alors bébé Bouchou, comme il y a titre, comme il y a single les années. Choix. Alors ils en a combien de titres dedans? Et pour ne pas dévoiler na choix na yemoko. Choix. Te azala ba surprise ezebele. Maintenant bimisa choix yemoko nano. Moto à train. Ah ya calamité bat pausa de cité. Bah faut pas retenir qu'on a tous un choix à faire. Mais tout pour na malam. Alors comme le niveau ni choix, comme le niveau ni parce que le lobby quand aux trucs aux alana pas maestroté et puis le aux alana orchestre na Moscou choix on bané d'accord préparant depuis longtemps to bani ko préparant sur niveau ni commis. Te moni ngana naza ndeko lo bana te moni na Congo la orchestre ngana na orchestre on a te ngatoa to travailler na ba compagnie ngayo un groupe d'accompagnement ngana nazo travailler na baya ya to travailler to c'est le mot calamité. Voilà ce que tu as la plateforme il y a internet. Te na plateforme nyonso est important. Bien, mais retenir une chose qu'on a tous un choix à faire, donc voilà quoi. Alors aujourd'hui, tout le monde sait que polémique comme un bixo, il y a musique congolaise. Le lopona ou ça la bise, pour nos bima, il faut seulement polémique. Est-ce que ça même ligné au bébé Bouchu, la bise au la musique qui a Congo? Te ngai étant indicateur na, y a un monde qui a des choix. La ligne vraiment qu'on a des terrains on a été et la ligne ming n'a apporté Pierre Nanga. La jeunesse congolaise et bah na la musami ne balobarake c'est avec le sueur de ton front que tu mangeras. Une fois il faut la mukaratongo pas que ndoluka soit lokiteur liaté et voilà quoi nanga nazate wana pour noyemba ba insanité noyemba nazo éduquer et masse donc na manière nanga quoi. Alors, est-ce qu'ils allaient qui demandent partager na collègue na yo ou vous allez qui même place na Villa Nova on a passé déjà mot en passant là je vois déjà un bin affilé il y a ko bimana choix binomi balé. Oh il y a pas un choix. Mais il y a pas bien choix bon choix. Ils ont net nga tanga chic. Na ebite ils ont inspiration net nga nzemo na sala ngokala. Mon choix voilà mon choix. Nga nzemo na choix. Na kata nzemo na lobby. Maboko na nzoto nzamba sala ngo po esala po ezwa wayo maboko ya koyibela pe kozwa yeba ke malédiction ezala côté musu na lobi na tie nzoto na ngana mosala lokola beka soso na fulu
esika zwambu maloso ayebite apanzaka be matiti facilité bota humiliation master tobunda pona personnalité na dignité faut to na rappel au monde que personnalité zala donc yo zaka wana ko ndaba ninga melisaka yo fanda ko beta dame na tonga ko tonga batu oyebite ke personnalité pezala faut to ba pe ke lo monde to na lo monde ba ke nzambe palaka tu vas appeler malédiction zalaka tu vas appeler coutume zalaka on comprend faut ba appeler balé ki ba mikolo ba alaka donc ngai Pierre nanga na porter pour na jeune pour la génération ngai on a ba mikolo pe ba walta la biso côté mon obi ezate pour maso eza monene nde capitaine nango il faut za la monene yengeli ba appeler moi mkia beta ambunda ba kolo pe ba binaka donc choix ezo bi makala mingi te baza décider quoi choix ezo bi makala mingi te ba kozala décider ngai na bino to zela choix e kozala buto kozala décider mon lobi nabi tozo wela nini nabi est-ce que ça non na ba ligne wana ti tozo swanela nini moto ashimbok na oya shisha biso nyonso ba mama moboti ya milinga excès de champagne pe ya gene biso to ba papa mobokoli ya kwiti difuti na biso nini eza lokwa neti tomona phénomène tomona na ba africain ba boma na bango na bango biso na bino to ba africain mais tozo bomana comment alors ndena lobike biso no so batami kwiti batami linga vraiment mais tu travailles avec les paroliers ou soit yo moko zapena wana mokomi na travailler na ba parolier na travailler apena ngamo nzamba pesa eza otomona ti otomona yango tozo yemba eza kate ko yemba o kitanga il faut yemba pe ba mtomona na mokili. Vraiment très chers amis internet, là c'est l'ambiance de notre émission Noir et Blanc. Je vous rappelle, je suis sur mon plateau, on a le but, on comprend, on a le micro, on a continué émission na bébé Bouchou, na plateau nangai. Nous sommes déjà presque à la fin de cette émission parce que tout ce qu'on na répétition, à travailler moi trop, mais n'abi que balance ma tozo sous ton yako sous le bébé Bouchou na ok, ben n'abi d'abord moi est-ce que ngana yo ki on me bango ba yo ki on to ko sera bon moi j'ai mon boitina ko bon pena makambo faut rendre bato hommage de tant bazana bon moi quoi bon noyemba et quadra koraman songi ambeli abeta ali kofite apesi mbote place azala ba peke biso ba koko na biso ba bana na eto yo kaka eko vraiment na ebite quoi eza boye eza Maman yo Maman vraiment est-ce qu'on lingaka papa Papa vraiment est-ce qu'on lingaka maman Est-ce qu'elle a vraiment na safoui ya bolingo Na tuti temete na za komi tuna Amo bima non esprit na ngaye Amo zega no konyo kolonga buchwe Amo bima non esprit na ngaye Malokota diamant Wolona ba cuivre Nandimi teke sengo na bango eleki oyo Ya kozala pembeni na yo Didier Doumananga Bututi na tongo Ya Ngo servinga La préférée Yango na zolia Na lokoswe Na zofiba na misapinanga Nazabakutana mikuwa ye Na baba mwa ba bénéfice na didiana Baba rumbats Ontolera bolinga ba gozi chéri nanga lokola nyoka Kwazaka yefara na jardin d'éternel Me wapi bolingo nanga ye Chéra gabiango na maboko nani Daniel pele nanga ye Yakaye se fera bien lousse Wow chérie Malogata diamant Walona ba cuivre Deborah Foula Yakaye Deborah Foula Yakaye se fera bien lousse Wow Bologata diamant Bolona ba cuivre Nandimi teke sengo na bango eleki oyo Ya kozala pembeni na yo Didier Doumananga Buduti na tongo
Vraiment, très chers amis internautes, nous sommes déjà presque à la fin de notre émission. Je vous rappelle que nous sommes avec Bébé Bouchou. C'est avec lui que nous réalisons cette émission. Je ne peux pas mettre fin dans cette émission sans avoir remercié le Serge Koukabila. Le Serge Koukabila, c'est la salutation. Alors Bébé Bouchou, tout comme déjà presque n'a fait une émission na biso. Na moni au PSP na makambo na déjà ba bonne chance na ngai en pleine émission déjà. Alors Bébé Bouchou, ce que Kokiko zala na quelques derniers mots on a déjà au Kokiko rappelé na ba mélomane Kokiko lobanini. Et à tous mes fans et au boza partout dans le monde na linga bino mingi. Ne bomo na ka na zo travailler et da Bébé Bouchou bolinga mingi. Éternel présent et na za studio na travailler et pour na plus vous avez information na ngai bota beta car betika Bébé Bouchou officiel. La page Facebook, YouTube et Twitter et Instagram, on betka Bébé Bouchou officiel aux information mais il faut retenir une chose que on a tous un choix à faire et voilà quoi. Voilà quoi, alors quelques salutations du Janabaï peut-être Bazala Zalanayo. Et na pesi kambote na bato nyonso balinganga Taina Bomei, Jenny Mango, Deborah Debs et baza tellement belé Jonathan Kilenga et na pesi Jacob na pesi bato nyonso balinganga mbote et Daniel Pele na pesi Lo mbote na pesi ba tellement belé. Alors Bébé Bouchou, où ils arrivent que na biso na koki aussi c'est émission parce que ba manga mabanga. Bébé Bouchou, so na lobby naba na 5e génération hein oponelanga mutu moko oyo peut-être oluka ozala opportunité peut-être non aux opportunités en termes de opportunité olobani elo momboe ya malamu na en face bo mesko loko opportunité ne pesa mi ke caméra zali olobele ko ozala nani tesolo salinga bende olobi en face donc le roi za ate et na préféré jour en moni jour en et ça tellement agréable pour nous dans réaliser rêve quoi et tout le monde en est en face dans le bon ce que tout n'a pas péni on a landoka tito aussi c'est loco alors aux ala n'est pas en face mais le lopena moteme matou le belé le mobo ya malamu sungangai pour na balana biso bana aussi les locaux oui na zaza n'est pas en face et moni bat balinga tabi so balinga mingi to solo na parabole te pour moni parabole montant moto interpréter on en est na oui, comment donc tout le baka, so oui A ou le A, ce qui B ou le B, pour ne pas que les Arabes missous comprendre, il faut avoir clair. Alors Bébé Bouchou, dans 5e génération, nani pena oyo sepela n'est vraiment makas, peut-être to kolongo là, maestro Fabre. C'est le maestro Fabre, tout ça là na bango bien. Il vient na biso banda la sala cop ne bien, na PC moté pas ça dali et ba tellement belé ba parce que la 5 ba belé je suis des nuances et ça la msa n'est bien et maïs au fabrique ça la msa trop bien et tellement belé les rois de la forêt tout bon bango ba tilelo ba ali kaka ba quadra koraman ba ali ba waze quoi papa na biso waze quoi ba quadra koraman et Sultani, papa chéri, baza tellement belé, nous sommes balou ça copne bien et nani sous baza tellement belé baza mamsala bango bien vibrateur ça la na bien bina filo ça na bien et tellement belé on a bien kitoko on a bien ngoza États-Unis d'Afrique kitoko ya Bébé Bouchou o tanga bakumba banani obena boniment oui so sala bien on dit mamuninga facilement. Vraiment Bébé Bouchou, comme de la mission Abisso, bon souvenir à maestro, bon souvenir à maestro. Tu as tellement belé, attends moi quand tu as moko. On kan mikono des abos, so chango kabwe. Na beta Atlantico, na chaka na yemba kututi, na méchant tina ke na bifona yemba fort. Na kanda fona yemba fort, tala ka lokwa stade. Fona yemba siko fona yawe, na yemba te wa yemba kutulekanga. Ta chaka we. Na yemba te donc ba souvenir za belé to beta ba 20 men na maïs au fabrique to beta ba show ba souvenir ti le ba souvenir za la ka belé donc neti Bébé Bouchou lisusu on a so ba souvenir ka susu lobi ko mi souvenir donc vraiment Bébé Bouchou na za ki na esengo ya ko présenter na émission oyo te esengo na nga zali mais na pesi marombo te marombo nanga moko ba swag donc voilà quoi. Bien, très chers amis internet, je suis déjà à la fin de mon émission. J'étais très heureux de vous présenter cette émission car j'étais avec Isaac Zola, c'est lui qui était derrière la caméra. Dans mon plateau, j'étais avec Bébé Bouchou Balobi, l'éternel présent.
Binomo Webi, le Lengeni à Yebisi Binom. Alors, je ne peux pas mettre fin dans cette émission sans avoir remercié Platini Milano depuis les États-Unis d'Amérique. Pourquoi pas celle qu'on appelle général-major, chef d'état-major Papi Kawaya. Pourquoi pas Madame Deborah, Madame Deborah Foula. Merci pour Nagnon Sopena, le Lengeni Osalaki, Tokutana bébé Bouchou. Et pourquoi pas Lionel Lita. Lionel Lita, salutation à yo Gloria, Niemwe, salutation à yo Gloire Tama Thérèse. Salutation Nabino Balobi Platini Milano. Non, c'est la levier Ndoudi les nouveaux riches. Levier Eric Le Destin Balobi recevoir Babel Lakayo. Tongo Midi Pourquoi Tongo Midi Pourquoi Nganabino Tomona Nisusu Balayasima. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne Eza Makambo TV. Abonnez-vous. Jesse Mbengba Ardiez et Louvoil. Salutation Nabino. Big up.